Suivez www.panzasangoyacongo.com. Edino Image. El King. El Rey. Si. Edino Image. Naleli. Nalelaka yo. Edino. Yoza fin. Mutaleki azate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Fin. Edino Image motazo Panza Sango ya Paris partout. Edino Image Panza Sango ya RDC. Panza Sango ya Congo Kinshasa. Refelando Cosmos Machondo. On vous invite tous à venir au supermarché ici à Viry-Châtillon. Nous allons Mbika. Tu vas Wangira. Il y a tout, il y a les chikwang, les haricots, il y a tout. Vous allez retrouver tout, la chaleur est vraiment au top. Tu vas tout du monde. Il y a shit. Tala. Il y a Angola. Défaté, il y a Osaganate. Bien affilé. Oyo. Piodi. Tout est salé. Il y a Osaganate. Ah, on peut tout ça, transfert et en bongo. Na, partir qui. Et ça, vous avez tout ça, Ria. Tout ça, na monogramme. Plus pe famille, quand on dit Lambert, au Futiawa, ma pesivino qu'on a qui. Boya ebele, na superette. Ah, on a viré Châtillon. Tout ça, la cagnon. Ah, pas chez Nisha, au monde a bien autour. Ouais. Kasi la pesa kama mwana ngade nipewa mbote ala Angola na Irene. Bolingweza wa vraiment oye to pesa bokosomba chaleureux beaucoup ta biso madame Makemba biro nyonso mafuta mbila ya RDC. Bino mombo mona ka lengi ya place lengi ya superette na biso ya serre na biso Misha lo nyonso yo luka ata mukila ngando so na awa mboye bele to na Viry-Châtillon donc awa tout ezali. Donc on y a ce bon Luka pour son tabac pour reçoit awa. Toi na Edino Image bino mora bo mona tacos. Oli ko defa mongo tu es venu to sala o tika le mo valeur déficit mbongo pour ça va besoin toza wana pona bino. Sango de grâce chez Nisha pour Bitumba. C'est tout. Kasina Baye biango, voilà Nakati. Bonsoir, bande Konyo surtout. Bonsoir, vraiment. La famille congolaise, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Alors, présence nanga lelo ezali nini. Naye to solo là. Naye na ko raconter bino vie nangai et puis na pesa pe conseil. Na pesa conseil na moi na biso Peniel. Je ne sais pas si cette fille elle a vraiment la famille. Na epite so moi na moi o azana maman na papa. Na epite so ki ayoka ka pe famille na yebite. Alors, bonsoir mamie Nakacha VV, bonsoir. Bolim sera vraiment lelo loko l'émission o ekoleka na YouTube donc na ko pesa pena batu ba mbote mingi te mais na ko linga mingi to solo là. Alors, ce que moi j'ai déploré hier, na épité ce qui moi si au Peniel, o azali moi na biso, ce qui vraiment azali na famille oyo bazali ko pesa ye conseil, famille oyo bazali ko encadrer parce que apparemment cette fille elle n'est pas encadrée. Donc spirituellement elle est encadrée. Donc na kotala ye boye azali donc à se préparer à quitter na vie oya kotaki. Or na monde oya kotaki ezalaki monde moko babengaka monde ndetolo bakake botiki mwana na kacha garde na kacha ya parc. Donc a kotaki na monde moko boye mais je pense que na monde wana tata na ye mama na ye on dirait ba préparer qui était. Moi si azalaka mwana mukete, moi si tango banja ko coucher na mibali, oza su mwana mukete, o komi mukolo. Ce que oza na mayele te, c'est au moins la sagesse ya nzambe et encadré yo. Alors lelo ngai na lingina na l'accent na Peniel. Na yebisa ye
que na vie okoko za la intelligente mais il faut za la sagesse. Apparemment la fille n'est pas sage. La fille azali na sagesse parce que mutu nyonso tu na vie azana ba problème. Lelo nga na lingina la kisaye problème nanga. Lelo na lingina lo ba problème o nga na kutana nango. Lelo na lingina bete la histoire nanga. Lisolo o nazali ko beta. Ezali pona binote bat bozali ko landanga. Mais ezali lisolo nazali ko beta ezali pona peniel. Pona peniel ayoka ilisolo oyo. Je pense que un jour eko aider na vie. Bande konangai kombo nangai na bananano kombo nangai Astrid Mambweni la reine de Lausanne na bakisa yango ko bakisa mais vraiment kombo ba yebelinga na Suisse ezali Astrid Mambweni. Voilà na bande ko sala nanga na ministère ya environnement ba parlement et tout et ko sala ke vie conjoncture ya mboka na eko ya Angola na ko kende pe vite pona lingi live na ngeza la mulaité. Nakutana papa ba na ngai. Tant nakutana papa ba na ngai ya vana déjà na Suisse awa depuis kala. Lisolo on nazali ko beta nazali d'abord ko senga bolimbisi na papa ba na nga. Papa ba na nga oyebike daboti na yo bana oyebike na koki jamais ko en vouloir yo oyebike na koki jamais ko tanga komono na ndenge ya mabe. D'abord nazali ko senga na yo bolimbisi et puis nazali lisolo nazali ko beta c'est pour aider la fille parce que moi si c'est comme si elle bazo ko encadrer c'est comme si na éviter ceux qui vont na tata na maman ceux qui vont na tata na maman jamais ba kotika mwana bango akoma ko sala biloko azo sala nazali ko senga bolimbisi na famille ya mobali na ngai nyos mobali na ngai te me papa ya bana na nga nazali ko senga bolimbisi na famille ya papa ya bana na nga parce que lisolo o na kobeta c'est presque la même chose ndenge mwana mwasi oyo aveka mais parce que esalami lelo te esalama kala mais lisolo o nazali kobeta ezali c'est vraiment la même chose ndenge peniel à vivre ba histoire na ye mais na ye pona pesa ye conseil parce que ezali ye moko te mutaleki na nzela wana ezali na bato ebele o baleka na nzela wana mais ba ya kolela bata mokilité balelela nzambe o ya likolo o alala kate balelela nzambe wana pe bayo bazwa pe solution. Donc papa ba na ngai peut-être so ko mona vidéo oyo peut-être ko leka na ba YouTube nazali ko senga o bolimbisi ezali te nazana motema mabe na yo te nazo ko en vouloir yo te mais je vais juste conseiller la petite oazali mwana na biso mais avant na conseiller ye fona betela ye li solo na ngai ya ngai moko no beta li solo mutu te mais ezali histoire vraie oyo ngana viva na kati ya mboka o Suisse. Bande ko na ngai na ye na poto papa baya na nga bengisinga na tobota kine mwana moko na Angola. Na Angola vraiment zaki mobali malamu, gentil, vraiment doux et tout. Bande ko na nga na ye na poto na papa na ye kokuta papa ya bana na ngai. Mais nakuta kiye, tango nakuta kiye ezaki keto bana na te meto vivaki en concubinage. Ngai et puis ayeko lakisanga no fo bwa kangunda. Na yeko bwaka ngunda na mwana oto botaki na ye moko na Angola. Tangu na bwaki ngunda na nga bandeko na nga boka lisolo. Je dis bien le père de mes enfants, tu vas vraiment me pardonner parce que je dois parler fona loba. Tangu na bwaki ngunda na ngai na papa ya bana na ngai e ko sala ke papa ya bana na nga to komi ko vanda ndako moko na Nyon. Nyon eza banlieue à Genève, to komi ko vanda ndako moko. Tant que comme kovanda ndako moko après un mois na komi na zemi ya mwana na ngai ya suka oyo bomoni ay kopesa nga ba bizu oyo bomoni na sengi e bolimbisi avant na sala live oyo na komi na zemi ya mwana na ngai tant na komi na zemi ya mwana na ngai zemi eko koma ba 6 mois papa ya mwana na ngai avandisa ngai abengi nga Astrid yaka na vandi papa ya mwana na ngai ebisinga lobi Astrid nga na bengisi na poto parce que vie o nga na vivre et ça na basi belé pe ba vivre bazo vivre peut-être actuellement bazo vivre ba calvaire o nga na viva yango siko photo solo là parce que loko la comme makamyo sur les réseaux sociaux na bati li solo o na sina loba yango mais na loba yango likolo na émission ya l'essentiel à na Suisse awa mais loko la ba congolais tout comme makamna réseaux sociaux il faut to sur la peine réseaux sociaux mais ici il s'agit de aider batu to ko aider batu na réseaux sociaux papa ya bana na ngai on a botine bana mi balé ba Suisse
papa bana nga bengi sanga vandi sanga lisolo o nazo beta mama moko azana nyon wana na considéré comme ma mère comme ma grande sœur mama Élise Ndungi lisolo nazo beta ayebi yango ebandeli tisuka donc nazo ko inventer te nazo beta lisolo histoire vraie o yanga et puis il y a des témoins ba témoins bazali papa Kembo na mwasi na ye Marie na kacha Suisse na kacha Lausanne mama Ndungi Élise Ndungi na kacha Nyo ayebi lisolo nazo beta papa bana nga vandisa nga lobi Astrid nga na bengisi yo na poto alors ndenge zali wana mbongo oyo lokola nga na boka kingunda bazo futa ngai bazo pesa ngai mbongo alors ezaka tozoba na ndako moko nga bafuta ka ngai na mwana na wana na baza na zemi mbongo oyo bazo pesa yo mbongo wana il faut opesa ka ngai mbongo wana pourquoi parce que nga na bengisi yo na poto à l'époque na bande ko sala basuki na nga na sala ka basuki bato ba yebi nga ba yebi ke naza coiffeuse munene na kacha Lausanne oyo mais na sala ka mo li souté parce que ba temps ils ont permettre les sous-souter na sala basuki na nga entre temps pe na sala pe ba nettoyage a signifier nga bien ba nettoyage au salaka basuki au salaka faut pesa nga mbongo nga na ba do pesa yo 10 francs au chaka na saki 10 francs bande ko na ngeza lokola 10 euro za lokola $10 10 francs Nathalie natika mwana na kisasa mwana nga na kisasa azana besoin sur ma papier hygiénique serviette hygiénique maman na nga na ba famille na nga mais mobali awa na poto a exiger nga fona pesa kaye mbongo na pesa kaye mbongo oya ngai o bazo futa nga na ngunda na pesa ke puis ba mbongo na sala ba nettoyage mbongo na sala ba suki na nga na pesa kaye ya ba no pesa nga 10 francs par mois bande kona ngai ko sala ke na koma ki na zemi ya 8 mois penyel yo ba beto na zemi ya 5 mois mais nga na koma ki na zemi ya 8 mois s'il vous plaît na zemi ya 8 mois na zala ki torturer so na bi torturer et ça torture ya pamba te torture na zoa na zemi ya 8 mois nzambe na Nicolas zotala nga na kumba ka mutuka na kota route et puis azali papa ya bana na nga on azali ko respecter pe na ko respectaka toute ma vie donc na ko loba mabe po na yete nazali ko senga ye bolimbisi parce que na lingi ebio na lingi oyo ka ilisolo oyo bienvenue oyo ka lisolo on attend po na bana lo na tanga ba komba batute mais bienvenue na zotanga kombo na yo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Na zemi ya 8 mois bande kona ngai papa bana na ngai akutanga na lala na losala ba cramp na ko zemi zo na linete na bota papa bana ngai bina pesa ye mbongo pesa nga mbongo na zana ba faire na ngai pesa ngai mbongo na ebisenga bi papa na zana ba cramp mwana bloquer ngai tika na telema papa bana na ngai kata ngai bilamba nyoso tout atika nga mutakala bolumbu boyebi basi azemi mo bazaka toka suko lata ba caleçon te toka pe lata ba soutien te nazaki na soutien te nazaki na caleçon te akata nga bilamba tika nga mutakala wana tozova na nyo atika nga mutakala na hiver azwa mai ya piyo asopeli nga na nzoto kaka pon fale na pesa ye mbongo asopeli nga mai ya piyo na nzoto azui caméra bandi ko filminga azobela nga ndoki afongo yo penyel mai kalamba ya beta kiyo matinda kiyo te o se suicider mais nga papa bana nga atindi ngai na se suicider afongo ba fenêtre to vana na 7e étage papa bana nga afongo ba fenêtre nyonso tu ya ndaku abandi ko yebisanga sote ndoki na bino ngoyo sote ngana zemi ya 8 mois penyel yo zaki na zemi ya 8 mois to zaki na zemi ya 5 mois mais ngana zaki na zemi ya 8 mois papa bana nanga abandi ko yebisanga sote ndoki asopeli nga mai na bandi ko lela nazolela tango nazolela mutaka nanga nazolela or na bomba ki telefone na ngai na bomba ki ona se makolo na ngai omoni mutu soka wuti Afrique tozaka na kobanga moko boye na banini na bandi ko lela kimi na koti na douche
na koti na douche na yebi même pas teke ba benga ka police pour n'état on a dit non quoi pour bengele mbila mais na bengi camarade na ye na yebi ke camarade na za mina nga akotala yango Alexis Luwawa camarade ya papa ya bana na ngai na bengi ye na bi Alexis tala papa ya bana denzu makamazo sala nga na minito akati nga bilamba tikinga mutakala ta na zemi na zanango azosenga na pesa ye mbongo asopeli nga mai azo filme ngai ndoki pumbwa mibo azo ko exciter nga na mibo kana 7e étage mais yo ba exciter ki yo penyel ba mai kalamba exciter ki to mibo kana 7e étage azo ko exciter nga mibo ka ndoki na miboma ngamoko na miboma comme ça ata soki mbila ye bakoyeba ke amiboma ki ye moko na bengi Alexis Luwawa nazotanga kombo na ye parce que nali ko ba makamba lokuta te po ata soki batuni ngai je vais me défendre. Maman Élysée Ndungi azana Nyon lisolo ayeka me bandetise parce que aza maman otangu na su ba problème wana lobi na ngona tongo na ke ko betele lisolo. Alexis Luwawa bengi camarade à l'obi mais Denzu, pourquoi tu fais ça? Est-ce que vous avez mon poto à l'autre? Vous avez mon poto c'est déjà 20 ans. Pourquoi je torturer moi si na yo boye? Asana zemi à 8 mois. Mais pourquoi je ça la boye? Papa ba nanga l'obi je m'en fous. Na bengi c'est na poto, faut na profiter. Na yebi keza na basi ebele bazo vivre situation onga na viva. Mais bande konanga na côté ya binyo loko moko. Ezali na avocat ya ba avocat. Oh le noso ko na likambo na yo, memela avocat wana. Je suis désolé ma chérie. Na yebi to ko na ba parents, penye na yebi to ko na ba parents o ba teyi yo, to ba teya kayo. Po oya na makambo ya libota na yo na réseaux sociaux. Réseaux sociaux, ezaka ka ba mawe, mawe, Michael Mbayi ndoki, Michael Mbayi boye. Mais ezana mutu oyo kolelela mutu wana alala kate mutu wana akopesa yo makasi oyo zo kosala ezali facteur ya ba faible ne ba kolela par-ci par-là mais mutu aza faible te aka kolela pa ya batute alela ka pa nzambe bonsoir nana betuma alela ka pa nzambe. Alors esali nini papa bana nanga menasenga na zemi na mwana na kati mwana nanga oya pesinga bizu abima na 8 mois. Oya ona sengi bolim savana ba démission oyo abima na 8 mois na bote na 8 mois tellement torture le kaki. Lobi nango faina ke ne pas médecin. Tango azo benda nga bilamba azo kata na tela awa naza pembete. Na telaka jaune tango papa ba na ngazo kata na bilamba e kati ngai banzela na nzote salinga ba rouge ka ndenge sali penyel nga na yeba kite na sala nga mutu Afrique na yeba kite na ke pas médecin pour nazaki na contrôle pas médecin talinga bi mais madame vous avez des rougeurs c'est quoi na pesi lisolo pas médecin nzoka de awa na poto ba médecin bazaka bambila médecin asali nini avec papa bana ngabi mais si tu te crois où? Ce n'est pas parce que la dame elle est réfugiée. Ce n'est pas parce que tu es suisse que tu dois maltraiter ta femme comme ça. Bande konangai toka boyo ka lisolo nanga histoire nanga na kata Suisse oyo. Courage onga na zalaka nango. Joie de vivre on nazalaka nango et ou te pa nzambe et pas abata mokilité na réseaux sociaux te penyel osana sagesse tamukete. La Bible dit une femme sage bâtit sa maison. Okoya jamais kolela la ba congolais to komi na maladie likamumuke to na na réseaux sociaux ba fingo na réseaux sociaux ba tongo na réseaux sociaux osala problème muto na réseaux sociaux. Et comme une maladie. Nous devons arrêter. Peigner les gens à bateau, vivre ma situation plus que peut-être yo. Les lots, image, il y a betio, fimbo. Oui, je dénonce la violence faite à la femme.
nazali ko telemela yango. Mais ce n'est pas pour autant que oya na on réseaux sociaux. Les réseaux sociaux m'ont rendu la solution à zalité. M'ont rendu la solution à zalité. Et puis je te dis ma chérie, ceux qui battent ma pote na live na yo, c'est parce que c'est Mike Kalambay. Ceux qui ont na réseaux sociaux na yo, na live na yo, c'est parce que Mike Kalambay a sa star. Mon nene amboka na biso. Alors comme biso ba congolais, to comme ko lukaka ba côté faible, ya ko moni ba te belé ba ki na live na yo. Normalement ba te ba nga ba yate. Parce que moni ngane nazali aw, nazabe victime ya violence. Nazabe victime ya violence faite à la femme. Mais ceux qui attendent na sala ki na nga vidéo, mutal nga ya kotala nga ite. Détrompe-toi ma belle. Les gens sont venus c'est parce que c'est Mike Kalambay. So zaki Mike Kalambay te mutako ya na live na yote. Et puis mutako benga yote. Obi basi boni baza violer na mboka oyo. Basi boni baza maltraiter na mboka oyo. Mais baleki na ba réseaux sociaux te. Baleki na ba réseaux sociaux te. Ma chérie, na ina biso ene futa kate. Parce que ozo sa les amis ene. O kufa kite mais na basi musu o ba beta bango pe ba kufa ba kenda na sama bele. Et na basi musu ba boaka bango na ba immeuble. Mais ça na bibali musu ba boma bango na basi. Mibali musu ba boma bango na basi ba boma mibali bazali. Mais zali ka te basi mutu bazaka maltraité. Les autres tozali komona ba commentaire bozoya na ba réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que so ozali na haine na yo haine et ça la haine et matisaka mutu te. Bande konangai médecin atinga ngai na Lausanne ndenge na ya na Lausanne na femme bâtie nga na ya Lausanne teke ba pesi nga ndako na Lausanne non na ya Lausanne na femme bâtie na kota na femme bâtie na Lausanne ba pesa nga chambre moko na femme bâtie na bana na nga mibale wana utiko bota mwana nga o apesa nga bizu mwana nga za na 6 mois na ya na femme bâtie na kota na femme bâtie wana na mwana nga 6 mois. Awa en Europe, ceux qui boboti na mutu, ils bobana kite pouvoir notre saison na mwasi. Donc mobali faut bimana ndaku, mwasi faut tikana. Bande ko na ngai ba juge ba benga ngai. Ponga na bimana ndaku, na yebaka na ngate, ne papa ba na ngaso benga na ngai, ngana bimina ndaku. Na bimina ngai lokola na médecin a extra ngano, madame apesi nga ba adresse que wana to va na nyo, kene na femme bâtie et tout et tout. Bande konanga papa bana nga kanganga na bilamba na basapatu. Donc na bima na ndako na kana de pampek sa bana nanga na moi de robe ya de bana nanga moko pe de robe na valise o ya 10 kg. 10 kg valise à 10 kg na bima na bana nga papa bana nga kanganga tout. Ce n'est pas grave. Nazolela. Mais avant na bima na ndako papa bana nga Peniel, tu n'es pas intelligente. Peniel, tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas la sage. Tu n'as pas la sagesse. On peut souffrir. Ce qu'on peut souffrir dans ta vie. Peniel, je ne sais pas si vraiment tu as la famille. Malgré souffrance, on a un qui n'a pas papa banangai. Oh, Yesu Masia. Yesu Masia. Nazo mona susu ba période dango wana. Avant na bima na ndaku na ngai na bana na ngami bale nzamba zotala nga na kumba ka mutuka. Na kumba ka mutuka na kota autoroute. Wana na yebi mutu te na Lausanne. Komba bazobe nga lelo la reine de Lausanne. Pourquoi je me suis imposée? Et ça révolte? Et ça révolte? Et ça na bateau ba se révolta? C'est comme nous. Na se révolta mais na NT. Na se révolta pour na réussir na vie. Madame, parce que oza obotibana, oza madame. Peniel, oza lokola mwana bimina libumu oyo. Mais na ebite so oza na ba parents. Mais pourquoi ba parents ne bazo livrer à tout le monde? Pourquoi ba parents ne bazo livrer na mokili? Entre temps ozali mwana oyo oyeba ki mokilité, mais mobali oyo kolinga yo a condition na monde ya bastar. Monde ya bastar est un monde moko diabolique, est un monde ya makambebele. Mais pourquoi tu t'exposes comme ça? Peut-être vous avez un talent, mais ba talent il faut profiter peut-être na sima peut-être il y a comment il y a Peniel Kalambay. Là peut-être les gens vont te suivre. Mais quand tu viens, aux gens qu'on raconte biso, ba souffrance, on n'est pas si bon ba kata ba mitou.
Obi bato uti kotala ba vidéo awa. Basi ba koti bango ba nzete. Est-ce que yebi yango? Moi si on a joué ta courage. Ya kolobata souffrance on a vivre te. Ngai oyo nazoloba ngai oyo nazaki torturé. Na zemi ya 8 mois. Yo zaki torturé na zemi ya 5 mois. Mais nga nazaki torturé na yokuto nga nazaki ngunda na uti ko ya. Nazaki même pas na bana na papa bana nga. Mais yo za na nationalité tu es américaine. Oza na nationalité ya ba américain. Donc tu pouvais aussi ceux qui souffrent c'est les qui mobile ont maltraité, tu pouvais aussi aux États-Unis. Mais nga il passe famille ya pasi. Faut na subir ma souffrance wana pona kozonga te. Pour moi la za mutu ya train. Madame Peniel, est-ce que na minute na mona maman ya Peniel parce que discours eza maman na zoti ni la onde maman ya Peniel. Comment est-ce que boko tika mwana bino à s'exposer comme ça? Obi sa vie ya bana na atako ba biba star ango. Oui star. Peniel ngai na ya na femme battue. Na vana na femme battue une semaine. Ba juge ba benganga. Balobi nanga madame siko Peniel yoka conseil na ina pesa yo siko conseil linge banda parce que là na raconter fi nanga vite fait pour naza na tenter naza na makamso ko sala ba juge ba beningai madame ici c'est la loi c'est l'homme qui doit sortir vous pouvez pas rester ici parce que ici voilà vous avez des enfants suisses malgré que vous êtes réfugiés mais vous avez des enfants suisses vous devez retourner à la maison et c'est votre mari qui doit sortir de la maison. Peniel, na yebi so ezaki yo lunga ko lobanini. Na moma wana, na tala kisu souffrance onga na mona kite. Na tala kisu torture onga na mona kite. Na mito na tala ki bana na ngai. Je regardais mes enfants. Na moni ke bana oyo, mutu eza na mutu oyo apesa nga bango. Boli bisanga. Natali bana na ngai na lobite soki na lobi na torturer papa ya bana nga eza lokwa na o torturer bana nga lelo soki papa wana aza bien bana nga baza bien na ko pesa kwa exemple moko o moni Maître Gims alekaka na ba réseaux sociaux alekaka na banini po alobake Maître Gims papa na ye te muta bokoli bango juna na bokoli ba Maître Gims te. Ba Maître Gims, maman la bango mta bokoli bango. Mais le Maître Gims, star qu'il est, a reconnaître que wana papa na ye. Bon, moi, tout le monde a ça la même clip. Oh, Alekisa. Moi, c'est quand yo moko nem toza malade, parce que nga na malade te. Na malade te. Na lingina loba, parce que bino ba Congolais, boza mite mamabe. Boza mo c'est quand oza moté mamabe, ceux qui montent c'est quand Nadège. Oza moté mamabe. Parce que nana wa kote mola musapi ke nanu ba maltraita été na vie. Nana kote mola musapi. Nana kote mola musapi. Pourquoi bino nous bokomi kaka na haine? Bokomi kaka na haine. Ba photo o ye Peniel azanango. Eza ba photo a lelote. Il a fallu Peniel abimisa ba photo o azanango. Li solo o Peniel a beti. Il a fallu raconter ngo tango azo ki ba douleur wana. Tango ba maltraita qui est pas Michael. Mais pourquoi beta ki angote? Pourquoi ki kolobate? Moi c'est ka longwa kuna yo moko zoba yo moko kizengi yo moko parce que nako finga yo. Kizengi yo moko. Pourquoi ye Peniel yango ayaki na ba vidéo wana te tangu Mike beta kiye. Azeli a commis bien, a tché ba beauté, ndaya ko yebisa batu. C'est la haine. Ezali haine, oh ya sali. Ça se fait pas. Ezalakate. Parce que les solo oh ya beti, et tira li vine mobimba. Bana na ye, bakomona yango. Oza mayele te yo. Yo nem to mayele te. Je te connais pas moza mayele te. Nako finga yo oza mayele te oza zoba zo oza kizengi. Bino ndo batu bozo kotina mwana wana bozo kotina ye na libulu. Peniel ndenge zali wana aza na 25 ans. Aza na vie devant ye.
yo bino bokanisi ke Peniel ndenge ezali wana vina yesuki akozo mobali mususu te siko mobali wana kozwa vous pensez que mobali wana kozwa et ozala kaka angelou na angelou ata zui mundele ata zui indien yo to yebi koloba il a fallu lobati yo moseka o soki moseka yo yebo loba il a fallu lobati mais pourquoi zo lobate kanga munoko na yo moko kizengi distra olingo distra ngana ko loba na nko nakoloba na nko Peniel ozana ba parenté so ozaki na ba parents banga ba conseiller yo banga ba conseiller koleka na makambo na réseaux sociaux te réseaux sociaux siko aleka na réseaux sociaux yo moseka o kizengi moseka o opesi conseil nini et non yo bakiseli opesi mbongo Peniel oza zoba Peniel ozana sagesse te il a fallu makambo oyo moni na vie na yo ba galère oyo mona et pas Mike Kalambai mwasi ya Matu Samuel ayela kabiso kaka boeti Matu Samuel ndoki Matu Samuel apumba kana butu Matu Samuel biloko to yebi yango et comme ça la vie sur le côté mwasi ya Matu Samuel ana kana ba réseaux sociaux mais après quelques années azongela ka Matu Samuel ndoki Matu Samuel alieti potolo babongo Matu Samuel alinga bomangai Matu Samuel ndoki Matu Samuel boye bino ba musicien na biso ya ceux qui ya nzambe il faut bomona makambo yo bozui il faut bomona makambo yo parce que makambo oyo ndenge bozomona yango parce que bolandaka basi yo Kalambai ozaka mobali ya mwana ya mama Olangiti otiki mwana ya mama Olangi mobali ya mwana mama Olangi otiki mwana mama Olangi okiko zwa Peniel yo kanisa ke mwana mama Olangi azali satana mwana mama Olangi ye wana bali azasi ko na ndaku na ye siko tala Peniel oyo tikele ki mwana mama Olangi okeko bala Peniel siko moni ndenge basambwisi yo omonde basambwiso mwasi azanga maîtrise tangu obeta ki il a fallu yeko américaine il a fallu a dénoncer yango pourquoi dénoncer ki yango te oyeko zela lelo mwasi ya lota bonga na ki libanga ya mungwa likola kotala sima na vie faut que les nzambe tant moni ke basali yo mabe soto ke na justice parce que même Bible lobby ya nzambe to pesa na nzambe ya kaisala to pesa na kaisala voilà tant moni ke oza maltraité donc ozali agresser tout machin kene na mona justice à mokili pourquoi soko ke na justice à mokili ogoye na biso po biso to sani congolais aza mutu ya ko se moquer akoya ko se moquer na yo mais nzambe oya la kate mema makamuno pa nzambe soki ozali juste mema makamuno pa nzambe akopini Kalambai koleka kutu biloko biso to ko sala oyo biloko to ko loba oyo batebele bazofinga Kalambai bazosala boy mais justice ya nzambe tango yaka ekolekana bamaloba na biso mes amis nazoyebisa bino navandaka na Suisse tangu na bimi na ndaku na ngai papa bana na ngai kende na lobi na nzambe mabe soki ngai Astrid na sali mwana mobali o mabe mais soki na sali e mabe te nzambe nalingi nzambe oyano na ngai nazali kaka Astrid apamba mais lelo yo bwe batu oyo baza na Suisse bayebi na papa bana na ngai ya pas photo malgré na ki Suisse na il y a pas photo. Pourquoi? Parce que na kizaki na mutu o la sala ka justice a solo. Bino bozana ba justice a lokuta. Bon on dirait Peniel na mwasa liboso ba maltraiter na mokili. Non. Tangu ondumba nde yo, ndumba soki amboka nini nde yo, kizengi yo, nako bloquer to ko vanda wana. Nako bloquer te ko vanda wana. Naebike nako bloquer te. Pour na bloquer c'est comme si naza faible na la soki na makasi. Na makasi na ko tenir live tina suka. Peniel ozaki zengi. Pour soki ozaki pena mwasi oyoke, femme sage. Jamais on va voir dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on va voir que l'homme a lâche.
ba lâche parce que moi ça liboso te o ba maltraité yeba yango oye kotanga oye ko beta lisolo parce que ça Michael Ambai moi je dénonce donc nazo ko dénoncer mi ban o bazo ko violer o bazo ko sala ba violence na basi na bango na osepela nango te mais jamais na ngana lisolo na ngana réseaux sociaux lisolo na ngana na réseaux sociaux parce que na monique non au sali mabe normalement ba parents na yo Peniel il a fallu ba conseiller yo ba ko ni jamais ko tika yo oya na makambo na réseaux sociaux okuta na ba kiloka ba moseka o bandoki bizengi ba soso ba mbua ba kozala wana kaka matama yanga kitoko ba matala otala na soni mwasi na kacha basi voilà maman a 60 ans ndenza kolobi 60 ans mais tande na za Peniel là aussi si vite maman. Lelo oyeko accuser Michael Ambai na réseaux sociaux. Lobi lobo kozwa mobali wana. Yo kanti mobali wana aobanaka ko pesa ba or. Lobi lobo mobali wana peut-être on gagne la yo. Oyena osu na réseaux sociaux, okobima mabe. Moi c'est Matou Samuel. Ayela biso Matou Samuel ndoki Matou Samuel tokela kayemawa. Mais non on ne sala raison ngi sur Matou Samuel. Donc les gens jeune abino basi ya ba musicien exemple ba jeune abino tant que vous avez bilengi boko yena biso na réseaux sociaux te mais tant que comme na problème boyena na réseaux sociaux te il a fallu erwana okene na ngona justice ofunda yena na nini ofunda yata na état Amérique parce que aux américaines ba kanga Michael Ambai mais ozeli nanu mwana si akoli ozongisi bote oye nango na réseaux sociaux vina yo fo bomba yango yo tongo oyebi vina yo fo ko bomba vina yo réseaux sociaux tondani na bandoki ebele bata misala molili bazali ebele là ozali exposer via bana na yo exposer yango libanda vina yo moko exposer yango libanda loba ke okobala lisusu te mais ce qu'on parle, homme parfait azaté. Peniel, je te dis, homme parfait azaté. Homme parfait, on va faire tous les jours azaté. Peut-être il faut le américain, mindele, en Amérique, aux États-Unis. Mais ce qu'on look à Batamanga, là, congolais, homme parfait azaté. Oyoki yango, donc, si on va nous à la chaîne, les Cambodgiens dans les réseaux sociaux. Ah non! Likambuna yo bomba yango funda mage pa ya nzamba ko pinir ye nzamba ko condamner ye peut-être au moins musique nazo sala ta musu to hôtel yango te mais ali te po yo ye koloba mais ali po olelie pa nzambe parce que tu étais battu pardon tu étais battu makamno yaka nango e pa lela parce que siko yo zaki moi si ya mosali na nzambe ozaki moi si pour ba mec na ba yeba musique nzamba yeba musique mo kiltami yeba musique nzamba yo zaki moi donc bino ba musicien nzamba boko maka er moko ba pasteur donc quelque part poser pe maman pasteur mais ça maman pasteur andenge ni oyena vie na o bima na réseaux sociaux normalement ba question ba poser que so zaki sage on nga ko ba ke na vivre ba calvaire et pas Michael Ambai. Mais nazali ko pardonner nsambe na likolo a pardonner Michael Ambai mais bande konanga nyo surtout basi o bozali ko vivre agression na ndaka libala so bo mone simité bolongwa eloko le kitika na mokili ezalité mais ko lingate ovanda kaka wana ba beta yo ba shikoti ovanda kaka wana o garder ba film wana ba photo wana après ko bimisa yango lelo. Tu crois que bateau nyon surtout ba sengeli ba lobike Peniel mawa Peniel oh ebi mitema na bango batu wana no bango basala ba problème te na mabala na bango mibali boni basi ba boma bango mibali boni basi ba boma bango mibali boni Peniel il faut oser na batu. Il faut en battu ba encadrer yo. Oh tout ça les ali manque encadrement. Les ali manque encadrement. Oh les ali ko ça les ali haine. Les ali ko sala yo. Parce qu'on vani ozeli oba moi ozeli bambula après oye ko pesa li solo na yo.
L'histoire n'a pas fait ça autrement. On a qui sa souffrance au vivant. Mais il y a qu'on ça que vandelateur est saliboyé, vandelateur est zomisibo. Oh là 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 là. C'est quoi ça comme histoire? Mais moi non, à ma parenté, bah conseiller que au cours de ma vie on a réseaux sociaux réseaux sociaux ils ont place au yo koya ko senga refuge té. Ngala zali na mwana oyo abala, hein? Mais attends, ça a le problème dans mobile né, na ko permettre té un problème dans mobile né na réseaux sociaux. Sauf c'est déjà mais on a justice, on a justice. Justice à mokili. Pour nzamba lobi ya nzamba to pesa na nzamba ya kacha to pesa na kaisala. Pourquoi même on a justice ya mokilité? Oh ba photo wana ba kanga Michael Lambai biso to moni ke ba kangi Michael Lambai ba condamné ye. Oui Michael Lambai au sali mabe. Oye na mona justice mokili au sali mabe. Moi si ya l'autre ya bon on a ki libanga mungu apo atala ki liba da sima. Maman kotala na simate senga na nzambe apesa yo makasi oboko la bana na yo senga na nzambe apesa yo bolingo po boko la bana na yo. Michael Lambai ezali histoire o sali na Michael Lambai c'est pour toute ta vie. Histoire Michael Lambai ko changer ka te atomoni Michael Lambai abukani makola toboki misu azali papa ya bana na yo ko ba c'est le père de mes enfants. C'est le père de mes enfants. Fallait Michael Lambai à beta kiyo. Fallait wana ceux qui le connaissent yo ndoza na poster akoya na réseaux sociaux. Il a fallu oya na réseaux sociaux. Oye on like na batu. Pourquoi biso ba komona to komika likamuke bo memi na réseaux sociaux. Likamuke bo memi na bino bazo ka réseaux sociaux ko komini ba tata na biso to ba mama na biso nzambe wa likolo o to ko kende ko yebisi pe likambu. Ayoke lipeyo. Hein? Pourquoi to ko sa batu wana te? Ngai on a zali victime ya violence. Hein? Nous sommes victimes de violence. Est-ce que nous avons réseaux sociaux? Pendant que nous avons un plus. Peniel au Salima B. Ceux qui partent, ils sont au Salima B. Mais Kalamba ya beta kiyo, a beta kiyo le lote, a beta kiyo lobite, a beta kiyo ceux qui nous colonient. Au Salima B, ma B. Fallait au même la justice. Ou soit basali na nzambe bazali ebele kende ko funda ye ba parents na yo bazali kende ko funda ye oyo na réseaux sociaux place bato ba hypocrite place bato ba pesa ka mutu conseil te ba ko linga ka okwa na libulu après bango ba sepeli oza na stabilité te ozo sala ozali na batala na yo yaka na batala na yo na ba réseaux sociaux tu ko pesa bato conseil ya beauté yako la option ndenge ni to ko se maquiller. Et puis, entre-temps, on a dit ça, courage à moi, c'est que vous avez battu, mais là, tu te levais, et puis, vous avez courage, il y a qu'on va devant battu, il y a qu'on s'est tourner page na yo. Mais tant vous allez qu'on va, beta kinga, basala kiboy, mais si elle est kaki, il fallait même on a justice, yoko américaine, il fallait même on a justice. Au fond de Michael Lambai la justice. Et puis, on y a comme sujet à courage, on encourager ma maman. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont battues. On a comme sujet. Mais on bêta passé na yo, te bêta présent na yo. La qui s'appuie son dengue au komi, la qui s'appuie son dengue au télémi, la qui s'appuie son dengue au simbi banana yo, aux ali au tambola. Mais quand la qui s'appuie sauter, on se met la histoire. Non, bah histoire moi si à l'autre, to lingi yango te. Bah histoire ya moi si à l'autre, to lingi yango te. La qui s'appuie son courage na yo, que aux ali qui femmes battues, mais aujourd'hui là. Na télémi, malgré que Mike a zalité, malgré que le père de mes enfants n'est pas là, na zali wana. Na ma casse. Voilà. Quoi qu'on ait l'élection dans les réseaux sociaux, pour les réseaux sociaux, on t'a que l'homme a des réseaux sociaux, qui va tondi ah. Merci. Bah, pareil à Peniel, bon, peu ça, moi, on a vu nos conseils. Vinaye quoi que talaka tout le temps dans les réseaux sociaux Vinaye il faut bomba vinaye zali vinaye yaye na mwasnaye na yaye na bananaye. Akori jamais quoi que taler vinaye dans les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. La qui savent que vous allez femme courageuse. La qui savent que tu es capable. La qui savent que au coquille pour ça là on surtout malgré ndenge ozala qui abattu. Ndenge ba beta kiyo ndenge o nyo kwa mina couple na yo la kisa ke o telemi o tamboli pe o lobby voilà
ba faible nde mutu bayaka aya bani kolela lela ngai boye oh monda lelo oyo boni boye ko monda lelo oyo oh meti ba beta kiyo ba beta pourquoi fallait kana libala mo ba beta lelo fallait no bobi mana libala mo fallait à la forte oui fallait à la forte fallait à makasi il faut que ça na marque que non malgré l'agression malgré humiliation parce que moi si azali bâti azali humilié malgré humiliation peut-être tu étais humilié malgré humiliation malgré que tu qui battu mais tu es forte fallait l'acceptation makasi na yo quoi que beta le passé na yo te le passé na ceux que ozaki na sagesse au moins beta on ndenge mususu on va beta ba maman ngai na leki na ba na leki na ba période moko ya mabe na kolo ba yango te parce que ça papa ya bana ngai na kolo ba yango te parce que zali papa ya bana parce que zali histoire et c'est leki Caron de Monaco voilà na kolo ba yango te mais ba maman na yebi ke ba maman ebele bazo vivre situation oyo ngai Peniel oyo ngai la reine de Lausanne na viva mais moi si faut za makasi maman faut za la makasi situation où on a viva situation où peut-être peiner la viva peut-être ça la base bazo vivre yango mais au quotidien toujours kaka mutu akokitate tombola mutu na yo telema et puis tambola vie est soukité peiner vie na yo soukité vie en plus ozaka na 25 ans obali vie avant ozaka na 25 ans woko josu mobali mususu mobali no kati osalo mabete faut za makasi na vie faut à la makasi, faut à la forte. Quand on a des zengi, on va dire qu'on peut se éloge que bonne beauté. Souffrance yo muto viva yango. Oh yo sali aza papa ya banana yo. Il a fallu ça lango avant. Il a fallu ça lango avant. Quoi qu'on ça lango sikote. Il a fallu ça lango avant. Tango ba beta kiyo wana ndenge mwasi ya papi kakol asalaki ndenge mwasi ya papi kakol asalaki linda ba timbulie lisu ayena na réseaux sociaux tout de suite peut te condamner papi kakol to monike papi kakol oza ba be obeti mwasi na yo ovimisi lisu oui po ya ba star ekendaka bongo star ya ba star ekendaka bongo do Peniel ozali mwasi ya star ya ba star ekendaka bo falo ya nango tout de suite oh comme ko sale comme zoua et comme jalousie oh comme ko sale c'est parce que ça faible mais faut ça na ba parents o ba pesa yo courage ba pesa makasi oza sous na vie on ya ko loba kana ba réseaux sociaux té réseaux sociaux ezali merde réseaux sociaux ko pesa yo lo côté réseaux sociaux et ko bakisa yo et lo côté ce que vous allez faire à Peniel, vous allez faire dans les réseaux sociaux, na page na binoté, na live na binoté. C'est parce que c'est Mike Kalambay, star. Voilà, yango na batbaye kotonda. Ngaku na kancha ko ngalo bake Mike Kalambay apumbwaka na butu, apumbwaka. Ndenge Matu Samuel apumbwaka na abande ko apumbwaka na butu. Ndenge Matu Samuel ke na kosolola na ba ndoki na cimetière. Mais moi, ça m'a Matu Samuel, je regarde sur Matu Samuel. Les autres, Matu Samuel m'tabomiye. Ton babongo. Lobby Peniel, ton monde n'a été posé de la maille Kalambay. Ton monde n'a été. Ah, au Samoussier, ton monde n'a été. Le roi maille Kalambay a betaka. Kozong il a été. Mais il y a changé papa te. Maille Kalambay a toujours le père de tes enfants. Il a fallu le faire quand aux qui agressé. Bah hypocrite ya Facebook. Vi na bino moko bomba kayango ale bozolinga mutu ako mema vi na ye wana na Facebook. Pobo lokaye bien. Bolingi bo lokane mwana batu Peniel. Bolingi bo loka tellement na sagesse te, bolingi bo loka Peniel. Maintenant, ngai na ko ya toujours wana na ko ya koloba. Première dame bonsoir. Bolingi bon loka Peniel, bolingi bon commissaire Liboma. Pour aya koloba, aya ko raconter vie na ye. Peniel il faut être forte. Sois forte. Parce que tant que vous raconter vie na ye, koloba koza faible. Oza na makasité. Ba pareil ya Peniel boza wapi, botiki moi na bino. Aya ko raconter vie na ye tout le temps dans les réseaux sociaux. Hein?
ayaka raconter vie na tout le temps na réseaux sociaux. Réseaux sociaux ezali refuge té. Réseaux sociaux ezali solution té. Eza na muto akopesa ye solution. Eza na muto akopesa ye makasi azali kolo. Yazaki mwasi ya mosali na nzambe. No mama fo afuka buka mabolo ngwalela. Afunda maika lambai epa ya basali epa nzambe. Réseaux sociaux pesa ka mutu solution té. Réseaux sociaux pesa ka mutu mbongo té et puis ko pesa conseil té. Ba maman ya Peniel bo encadrer mwana na bino. Bon tika Peniel té ayaka tout le temps na réseaux sociaux. Ayaka ko raconter vie na ye. Elle a des enfants. Bana wana boti bazo mériter ba bombama na sena mapapu na nzambe. Ba bombama na sena mawana nzambe. Bana o Peniel la boti na kalambai bazo mériter ba bombama na se na mapapu na nzambe. Bazo mériter te bazala exposer. Histoire na bango eko kozala exposer te. Dans les réseaux sociaux. Peniel, au sein de la perruque, au sein de la maquillage, au sein de la crème, il y a la crème au pakolaka, et puis le bac est dans l'équipe tamoko ya passe dans la vie nanga, et aujourd'hui, je me suis levé. Pesa baninga courage. Baninga va vivre même situation que toi. Pesa bango courage. Comme moi, dans un sujet, il y a moi qui battu. Et les gens ont un courage que botala. Na tokabona papa bananga nazala ki battu et les gens na koma moi si esengo na lia te nazo seka na senga kimia o mutamokila ko pesa ngaite. Peniel, il faut demander la paix, faut demander o senga kimia o ko ute pa mutamokilité o ko uta pa nzambe nazo kilo mawa tu n'es pas stable. Osa stable donc spirituellement même osa stable. Ba bengo une mission osa la poser, ba poser ba question, yeba nenga ko répondre oui, na kabana papa bananga c'est vrai. Oui, nazala qui battu, oui. Dieu merci. Et maintenant là, je suis Peniel, une femme très forte, nazana ba ambition nanga. Nazo na ba vision nanga et nazo na makambo oyo na kosala. Donc to solo là oyo bolingi boye ba na vie nanga et lo boni Peniel la kosala lobby. Qu'est-ce que Peniel peut nous apporter demain? C'est vrai ba maman nyo surtout oyo bozali bati na mabala na bino boye bake soki lelo ozali na libala et que mobali azali maloba yo kokoloba yo kasi ko na peso maloba ko yo oza koloba na mission soki lelo yo basi mususu na yebi ke bozo vivre pe bo viva pe bozo vivre encore ba situation onga Peniel na viva na kokolo ba yango awate. Pourquoi? Parce que nazana bana o na boti na maika lambai nazali ko bénir ye place azali nzambe na ngai apambola ye na soki lelo to asala kinga mabe faut to sengaka na nzambe azwa solution à ba problème na biso. Toko kozora ba justice, toko komisa na biso moko justice te. Parce que nzamba zali. Yo zaki mosi ya mosali na nzamba. Olobi bongo. Oui, na yebi que voilà. Maika lamba oza papa bananga. Onyo sto salanga ya mabe na o salanga ya malamu na limbisio justice nzambe esala. Bref to kata mengai Peniel. Voilà, nazana makambo nango nazo sala, mais nazali ko encourager ba maman, soko moni libala oyo vandi et simbite tika yango. Bima ko forcer te parce que un jour ego ko coûter la vie. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça ko kikoya ko pesa biso conseil. C'est comme ça ko kikoya ko loba. Peniel, ma parent na il faut ba encadrer yo. Parce que nous avons un encadrement. Il faut ba encadrer yo. Pour ceux qui vont encadrer, au dérouté, au bani na ba live, au bani koloba. Femme sage, aïbara même dernier koloba devant émission, devant partout. Dernier koloba. Parce que on peut changer Maïka lamba ité, on peut look la bana no papa mususuté. Ma kilo est na Maïka lamba ya mweza na bana na yo. Les lozo Maïka lamba azama be, bana no pe un jour ba ozama be. Baza bien te pour surtout ba na poto na ba papa na bango ato msi ki papa no azandoki bango tala bango ti eza conseil na pesio Peniel bomba famille na yo bomba makambo ndaku na yo
Il y a pas qu'on peut sa conseil, mais autrement. Moi, si à l'autre, à Talaki Nasima, à Bomona Kilibanga ya Mungwa. Merci beaucoup. Nabino Nosto Bolandingai, Ezaki message mouke, ba para ya Peniel, boye ba ko encadrer moi Nabino, boye ba ko pesa ye conseil, likamuno c'est ça likamuno comme na réseaux sociaux té. Okoki jamais comme makambo na réseaux sociaux. Okoki jamais comme makambo na réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup. Moi, c'est que la pension moussala, au va mettre encore moi na moussala nangai, il faut tika la na po au coma. Voilà, na kota na comme no mingité parce que ça le na opo ko libanga po émission o ezo kota kala mingité. Voilà. Merci beaucoup. Peniel. Ozali encadrer na bandoki. Mais ba parents na il faut ba sunga yo. Parce que oza mutu no ndire bando ningana. Mike Kalambai kwa bano yaka mama bani ko beta yo mais problème pesa la ki hein avona ora ga lo banoka yango wana mama za na courage voilà tango linga ki star fo ebake ezaka bongo tango yo ozwa ki mwana ya mama olangi o sepela ki no mwana mama olangi lelo mwana mama olangi na yebi ata kombo na ete alaki mosa Mike Kalambai yo zwa ki libala wana osepela kiti lelo yo olingo bibisa Mike Kalambai ndoki na batu nyonso tu non oyebite biso ba frère moko beta pe ezaka elakisaka bolingo ah oui hein voilà ba para ya Mike ya nani mwana nani Peniel bo encadrer mwana bino so pour ceux qui bo encadrer te a okene mabe lakisa biso ba talent non parce que tu es une fille très intelligente vous êtes vraiment talentueuse, pardon, la kisabiso, ba talanayo. La kisabiso que, après Mike Kalambai, la vie continue. Merci. Ciao. La reine de Lausanne, une femme très très forte. Voilà, hein, une femme très très forte, Nandenga Mukete, Nandenga ba Suisse, très très forte. Voilà, Nakabwana papa ba nanga, mais la vie continue. Voilà, mais la vie continue. Ma balle belé, bozali ko tingamanango, bozali ko tingamanango, pour la misu ya batu, pour batbata la kakake, ozana mobali, pour batbata la kakake, ozana moisi, entre temps vous souffrez. Bozonio kwama, bozonio nganamitema. Tango simbite et simbite. Tango simbite, koya na on a réseaux sociaux. Pourtant, bandaki, oyaki na on a réseaux sociaux. Merci beaucoup. Allez, à plus. Kimia na nzambe ezala na yo. Nanko, mwana musala nanga ovandi wana po olanda ngai. Kitoko. Merci. Ozwa ngai. Ozwa ye. Est-ce que ça la ka? Patrick Malwavengi, Global Express. Nakutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia bilongo na yo izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Express izali agence ya si o bakutia bilongo pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. Wapi? Global Express. Nous batu buzali na Kisasa. So batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusutano numéro 9 na Kasavu. Bana King, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Babi agence ezaka moko. Maman le Global PM Express. Patrick Malofé. À Air d'ouverture, la chose à l'idée lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Voilà, vous avez la photo. On dit que tu as biloko en Afrique. Mais aux autres, Global PM Express, ils ont fait ils ont ils ont la Satorus. La Satorus, au côté Satorus, au tourné numéro 25, Rue Léon, Bandikou. Wana okumana Global PM Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déroulation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours la poli, nous avons fait un conteneur, le fret maritime.
na le fret aérien oyo totindaka na avion totindaka mpe bapetit colis bacolis express oyo esalaka 2 jours esuki kaka wana te toa mpe na service funéraire au cas où ozwi problème ya décès kohésite te komona biso tofuti awa na poto tosalimaka nyonso na kini na ndenge ya biso bato ya poto oleki na agence ozwi dvd na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon goût na yo bandiku global femme express ezali agence ya si oyo bakotia biloko mpe ozwi yango na assurance nyonso mpo na biso awa ezali rapidité confiance na sérieux global express rapidité confiance sérieux nga atikaki biloko seko nake komitikanga moko na bima